na betolo lisolo ya muto azongi. Tout à l'heure, il me donne kombo ya Kaluji. Na tongi kombo te na zolo belo réalité oyo zo pesa information. Donc peso juste ka information oyo yo peut-être oyeba kité. Azonga ki BCBG peut-être oyeba ki ngote pour informer yo. Donc ça veut dire que Matanga na kolela kitinga na motema o. Ebimi ebele. Et bon, on est comme makila. Omoni tango balongwaka et ça la plus c'était ça la moins. Pourquoi bochango? Non mais na baté pourquoi batune balobara que maison mère Serena Bisso na maison mère Lilo et rien à voir. Donc c'est-à-dire que Kalouj en obeta awa mais Kenet qui fois quand tu as la mais tout le monde m'a bien là net spirit au monde là yo moi difficulté on a réaliser album moi ba difficulté on a connaître les lots tout le monde m'a bien la personne à mon pégué 6000 on a facilité ça non pas son moi maison mère et ça non bien facile pour la ekolu kaliwa mora motororo wana ekolu kaliwa Eric Kenzo wana ekolu kaliwa Jomeri Kenge Kumbu wana ekoluka wala ekoluka mama wala ekoluka liwa bala grakacha pichuki pa chanji kolomba na chibasu oh chanti revient oh trabete matarie elle va bien voix aussi la thé les aussi la thé sentiments aussi la thé signal sonore kaka signal sonore bientôt dans les bacs donc base à la calme. Ça a 4 chansons génériques. Donc on a un maxi single. Il y a un maxi single, ouais. Tokende kibokila elongo na ba mes amis likonga na ngai ekitisa makako mingi tolotolo na ngai ekwesaka pakasa sami mikobi samakambo biso tozate samakambo biso pe tozana biso te totika pena staff technique ya bango tout oh mabiala yaki na bango mais to benda na mwa muke Serge mabiala soko ko permettre biso to benda na mwa muke to benda na pena mwa muke to solo lango pena Serge mabiala angana tikeli bango bakabola basabotenga ye lichochokolo no beba pimie lubu ya motambo na ye bapakola makila na bibundeli na bango po balobaka Mangonde balé grand chasseur Patrick oh to solo lango pena Serge Mabela la première question que j'ai la biso que ça là vraiment que Serge Mabela pourquoi moi raresimité oyo ni ne sala que Serge Mabela kumara na basit na ba interview na ba émission pourquoi Serge Mabela kumara Arnold de Fouma. Congo direct officiel. Congo direct officiel. Bataillon la Kini. Bataillon la Poto. Monde entier. Bataillon la numérique. Congo direct officiel. Ah ouais. Babi sita mikolo ya ngona kwa. Oyo salake. Soko ngoyo kwa news ya mabiala. Ba news. Ya artiste Rabino na Congo direct officiel. Patrick Massidi, les grands journalistes. Ah ouais, Congo direct officiel. Bataillon la Poto, bataillon la Kini. Nengezali quoi. Bana Poto, Bana Braza. Lelo tolobi ke makambangonde yango. Donc so il faut que tolobi là donc Arnaud Vumba yende makambo. Donc Paris, Bruxelles, Allemagne, Suisse.
Kutana les camarades Arnaud Vumba. Les dispatchers Jean-Marie Kegekumu Panza G Arnaud Vumba les autres Mbel Bino Serge Mabiala bientôt numérica donc kini penana ondeza wana ya rebouger na ninga mukete tout balinga donc poto ya moyo ba Grand Nord donné la zapi na ba Grand Nord Jean-Marie Kegekumu solo la masolo Pichuki mana bango pena ba beta Zenith otokuta na bango lelo na mabia la complicité wana nde suka na makambo donc à suivre quoi. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout, vous qui êtes très branchés dans votre site Lelo, tous appelés artistes nabino préférés. Artiste Boluka, Obomonate, moi, Tamoro Boeleka, vraiment, Lelo to sali pena fort. Nabokasi ya Arnaud Vumba, les dispatchers, Neka Yabisa Bino ke, Yazo dispatché quoi. Et Namakasi ya Jean-Marie Kegekumu, Nania ou les Grania ou tout ça na moko en place, 36-15, né. Tout le bino artiste na bino mais sans plus tarder to banana no kopesa batu tout ça na bangwa pour amona na raté alobi pena ga limwa la millier la biso ba congolais to ebité to luke na millier mindele to luke na millier ba asiatique to luke na millier ba américain mais na makasi ka no Vumba ne ka sala rabino ne ka linga rabino lelo to moni les graniao to banino na ye bonsoir. Bonsoir mon gars. C'est ça que tu se présenter comme Bonani, Banani Bayebi, Tolo Banani. 3615 Cordinao. www.com disque d'or. Disque d'or. Tu as comme mettre son un jour. Le lobena na makasi ya bango moko le loto super artiste na bango. Oya mona nate. Oya komara. Pièce rare ba obenge mikolo yo. Bonsoir Serge Mabiala. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Zuzungela yo kala mingi te Serge Mabiala malgré tout décennies de temps. Nous avons peu levé donc quand on a écouté dans le cas benga Mabiala so musala la biso sengi biso boy photo salon ka boy parce que yo mona na raté ceux qui Jean-Marie Kegekumu te mais to moni yo te ceux qui Arnaud Vumba te mais to moni yo te na makasi na bango nde salami ke lelo to mona yo ndem to ngomona ngatenga za nga ngazali tozosongela yo tozapena na deux artistes tozoyo rapena Maison Mère contre Victoria pour balobi Victoria ezalaki liemo maone babenga ngo aluta continua tolo ba continua na bango ezaki pena Maison Mère tokutani na ye mo pena à se présenter. Bonsoir artiste. Bonsoir Patrick. Sacré qui mana le Copperfield. Donc voilà. Tokutino ba kese belete tokosayo na makambo roya pour parce que bibengi le Copperfield pour Copperfield bazalara et belete magicien donc to bengi ka magicien Vuma omoni yeyo kala Zenith mais to songela yo Patrick tozali donc beserta na batutu ba Hollanda de beserta na parler quoi sacré qui mana yeyo quoi Patrick Kimana ouais Jean-Marie Kegekumu batu bayoka na kombo na Victoria ba partenaire personnel ya Kinkesere mene ya batu belé bayoka ka kombo mais ba monate les grands la référence ya Matete moko na bango les Matete mélange. Jean-Marie Kegekumu bonsoir. Bonsoir Yemei. Moni provoquer madagana. Tout provoquer comme madagana. Omuninga na eka lokala munike Serge ya koto yo descendant direct vena ya kata mouvement ya biso ta fala zala na speda fero. Ya biso lo baka madagana eza madagana. Madagana aussi la te. Comme mvula manoka matanga makitati. Jean-Marie Kegekumu. Toujours. Ouais. Ancien. Pire petit vienai. Toleli. Mais Arnaud Vumba ndeka makamango esalara. Tout suit bango pena donc à pied levé mais na luka po biso moko tout ça pena na moi déontologie wana na ndenge selon makambo ndenge kendaka sa makambo biso tozate sa makambo biso pe toza na biso te
totika pena staff technique ya bango tout oh Mabiala yaki na bango mais tokobenda na mwa muke Serge Mabiala soko permettre biso to benda na mwa muke to benda na pena mwa muke to solo lango pena Serge Mabiala to solo lango pena Serge Mabiala. Première question que j'ai la biso ko sala vraiment que Serge Mabiala pourquoi moi raresimité oyo ni ne sala que Serge Mabiala kumara na basit na ba interview na ba émission. Pourquoi Serge Mabiala Komara? Non mais on est pas rare, on est là, on est là, Mbogo ils ont mobile. Tout comme un père de famille, car on est zalaga, bana wasi ba botama na Mbogo yo. Et singa faut que le bana moi lipa moi nini. Mais nazalanga, so betaka chaque dimanche na masananga Emilia et pas à Djonga. Chaque dimanche on est là. Tu betana so. Yum to lingo mona ngate mais moi je suis là quoi. Serge Mabiala Tozluka d'information, Toluka tout le monde a Serge Mabiala, mais Serge Mabiala penza, tu évites pas si tu peux retrouver Serge Mabiala malgré tout, na fort, na bokasi ya ba journaliste au biso tozali, lelo su to bito mon a Serge Mabiala, to komoni ap. Non, pour le moment on est là, biso bana Paris, na fond na moi banlieue proche à Paris, na la banlieue en fait. Moi si na bana. Mais à part ça, nous avons un studio, nous avons un boulot, nous avons un single à 5 titres, générique na 4 chansons. Donc vraiment, nous avons un studio. C'est bon, nous avons un studio. Serge Mabiala, Serge Mabiala, vraiment, sur le lobby, tu as news à Serge Mabiala. Serge Mabiala, comment d'abord pour nous voyez, Serge Mabiala, Lelo. Na poto Serge Mabiala, grand deuxiémiste, référence à Congo. Tokolo Babongo et Melelo Serge Mabiala, disparition en Congo. Serge Mabiala comme nani na poto. Serge Mabiala est un musicien. Quand au début on a tout na biso, la raison pour laquelle que Banze Moto est presque na communauté na biso, abenga Serge Mabiala. Pour baby les cabo oyo nzamba pesanga quoi. Serge Mabiala comme musicien, il y a studio. Non, la musicien studio oui, n'a pas musicien spectacle. C'est-à-dire musicien spectacle. Donc tout à l'heure on a qui te betara chaque dimanche na masananga Emilia. D'accord. Betara chaque dimanche pas Djonga. Le ngolo baké na zapé na spectacle et puis na studio. Donc là toujours musicien. Toujours musicien. Serge Mabiala soto le bito loba. Tout le génération Nabino, à part Ferré, à part tout le Batouni, ça c'est moi, Bill Clinton. Mi balé tout le monde a bon titre femme. La cause ça s'est débrouillé un peu trop bien. Trois personnes on a Lelo, Serge Mabiala, Amicha Placine. Na bateau tout, bah quitta moi maison mère na génération nae. Mabiala Amicha Placine. Non, mais tu es musicien, chanteur. On est là, on chante. On a classement. Non mais classement où tu es. Babi, les prix à Zalaraté, les chèques payés à Zalaraté. Non, on a les chèques étaient sans pourtant pas compter les premiers. Mais justement, on a besoin que tout à défendre art naïe na quoi naïe. Au moins que dans le studio, nous défendre art. Donc, on a toujours artiste. Voilà quoi. Voilà. Et le Mabiala tikala na poto, baloba poto, cimetière à musicien, baloba poto, inspiration à musicien ça vraiment pas trop. Malilo bawana Mabiala a se retrouvé na wana pour Mabiala mona na te. To le bani pote kunna Mabiala. To tsango bongo to bazo la nabiso parce qu'on est suivi vraiment dans mon monde entier, bazo la nabiso États-Unis, Canada. Là je salue, je profite à l'occasion de saluer Shaggy Mavoka, Merlin Matangi donc tout le baké pote kunna Serge Mabiala. Non mais pote kunna sur travail était. Hein? Sur travail était né pote kunna moi je travaille hein. On travaille là toujours hein. Depuis tout à l'heure on est dans le studio. À part ça, chaque dimanche, tu es en abisso, karaoké, la bisso, tu es chaque dimanche. Donc on travaille. Donc le bien la poto, poto ba mission ba beta ali souté. Poto ba interdisa, ba bi culture na bisso zo bon moment par musique na bisso zo bon ma culture na bisso.
Namo ba texte na bino ba combattant le bin non plus jamais bino bobeta. Mais lelo mabela webisa biso ke ya beta kana mouvement na bosala ngondeni. Po bino bobeta na moment oyo bango ba combattant ba décideur ya poto ba boya batu ba beta. Bino vous a classé ba favori à poto comment? Non, on n'est pas des favoris, mais ils ont que bah privilégié biso bah tous comment va privilégier bino parce que bino nyonso sa culture moko na faire na fali na wera na jibe bino nyonso bosaka boulot moko comme non musique pourquoi bino et bangote? Non mais vraiment la place on a bien le baté mais biso to awa bah privilégié biso to betaka pour biso to ba na terrain to awa donc to betaka na biso hein. Samedi, je crois, le 5 mai, je suis à Bruxelles et pas à Bosco Boblé. Donc, on aurait mémoire à Papa Wembalenkourou. Donc, nous allons quoi. Donc, on est là toujours, on travaille. Donc, tout le bac Lelo, Serge Mabia, Laza, Pena, profiteur, il y a Bateau Baboya, tout soit, Aza vraiment Bateau, CP là. Na musique ya bato bazana kin ba musicien bazana kin j'ai pas dit ça yim to lo ba nga bongo te to chabongo to lo non parce que ezabino nde to lo ba ke bino nde bozo pousser ba combattant ba lo ba ke musique ya bato bazana kin ba ya ko beta wa te ou comment nga tem na boya omuli même nga na sepela raté ni ba ndeko oyo ba la kin ba ya ko beta raté et boma art nga za artiste na kolinga te musana biso musique ekota matanga franchement ça la nga mawa ça la nga pasi bon na ebité raison nini oyo et ça la ke ba boya ke ba massa ba ndeko to ba vie ba na kini ba obeta donc là vraiment moi je suis contre de ça pour ça artiste comprendre la part artiste art na biso wana ponga so ba bayinga pour la musique babinga po na yeko beta na poto et ça là que na tikala po na raison personnelle t'as vu donc na rose à la pureté non là je tiens vraiment à saluer Alain Salambi Babio ABC appellation bien contrôlée Alain Salambi je te salue le manager le coach donc yone makamboremi voama relation ni bozana ngo lelo na le roi de la forêt nakini bobenganaka bosololaka botinda na ba SMS et que ce qui fait na poto osala moi cœur par rapport à deuxième voix otoyoka otonima otolinga oyo bersa ba momi les relations ni bozana ngo na ve na yo le roi de la forêt. Bon relation ça bien aza venanga aza purifier ce qui le lot ba ibanga pona yé pona nzela na yé yango ba ibanga donc relation ça bien très bien aza vie oyo na tombela toujours à bonheur donc na linga ke mouvement ils a toujours bien encadré relation ça bien très bien voilà et bongo lelo tokolo bana na moi observation la Serge Mabia là na moi constant au Mabia la sala par rapport à musique à Congo tokolo balelo Mabia la zate libanda ya Congo na observation no de loin na no mona ke lelo azo assumer rôle au Mabia la salaka apport Mabia la yaka nango azo kende pe moi au delà ya moi Mabia la le côté bien pour battre ba nimaraté mais azo kende moi bien par rapport à Mabia la lelo la génération montante na no mona non ben moningai na ko tanga bakumba batu awate te kondima kotanga te mais kondima kaka justement nazo répondre à la question posée nga le ngolo baké moi ngai na sepela na batu tout o basala la musique ya bien batu tout oyo bazo défendre art na biso partout dans le monde donc voilà quoi bon pour la bande ko oyo bazo sala moi honneur wana vraiment nazo respecter kaka bandeko oyo bazo sala honneur wana elo na koloba ya ngwana donc babi pena yo moko Serge Mabia la kumo ya baninga babi petit na yo Olivier neti que so tonga salaki na maison pena beti babi était
azo incarné pena kumu mais on a tous les écoles là moni mabiala za toute une école hein vous comprenez dans mabiala pena sala mo école mais ngati na lo bango batu balo bango omoni soko le ki place soki batika olanda mabloko oyo sala le ba ko ça valable le cas pas inaperçu quoi donc biso tu travailles pas vie tu travailles ba viking que son âme repose en paix ah beta be viking non tu travailles ba ah d'accord moi cours correspondance ah d'accord vous comprenez kumu ya baninga ouais tu travailles ba vie dindo anovumba azoyoka anovumba pena dans les dispatchers azo-dispatcher azoyoka yo tu travailles ba pépé calé ba grand là quoi tu travailles bango pour le lobby tout ça la benzela c'est normal ba petit peu so baé faut pas travailler biso pour la ça la plaisir ba petit bazo na lokolo les écoles vraiment na tombeli bango bonne continuité quoi bolelo mabialo kumu ya baninga grand chanteur faire mona loba faire loba qui était dans un pénal adversaire parce que parmi les chanteurs à Congo ba compta peut faire gola mabiala et lelo mabiala c'est assez classe à moko na place nini parmi batunaye Ferré Fali héritier lelo soit bien c'est placé Micha, premier, deuxième, troisième. Comme classé, c'était public de classe Rabiso. Mais ce qui est bien, le ça l'a plaisir pour balakin batuna image. Batuna image ya mabiala. Na tala monsieur belé batu batangaka mabiala kutu boy. Pour nga ya plaisir. Ningo baki musana salaki mabiala au salitan. Na poto bato belé biso tout ba grand journaliste et tout tout ba grab andi londolé to pesi mbote place ça ba luka yo ba luka ba mona yo mais ça un peu rare vous avez vraiment un peu rare boyo moni ngandeni ah na mena mokasi ya jo mérike ke kumu soki yete ngate soko luka nga omona nga kasi ya novumba soki yete ya jo meri makaza chana peko soki yete na bien soko lukinga omona nga siko zunga ndeni mais attention na coïncidence ba bio climat milliard ba congolais comment beto na ba karaoké comment le trop minele non babi deuxième fois no mingi minele ba comment préférant donc na bien parce que tobeta kana chaque dimanche yo raté faut yo raté alors on profite un peu de saluer mon grand frère Djonga donc et puis Djonga ekula donc to peso pena mbote place ça donc biso tango zo mona biso kuma mabiala yo tozana ye donc Serge Mabiala toloba Serge Mabiala lilo eloko nini bana Congo ba tala eloko ni asikoye nango en étant un grand en étant une référence la musique à Congo et avant na poto observer peu musique à poto amoni ba grand ba petit naie ba dajou ba petit naie ba games ba poni no ya na lelo ba juni no na musique à Congo te a jouer zakara ba tikilanga temps lokola na studio donc ba rejuger musala na osala bo soki na lobby o a lobby ka po azoloba quoi non plein obima bayoka titre plan c'est le but signal sonore. Pourquoi signal sonore? Mais il y a signal sonore bientôt dans les bacs. Pour le temps signal sonore nana zoyoka santé nana nimeli santé faut signaler bango que signal sonore zoya signal sonore kaka signal sonore bientôt dans les bacs donc base à la calme et ça a 4 chansons génériques. Donc on a un maxi single. Il y a un maxi single, ouais. Il y a 5 titres. Donc vraiment bas à la calme. Bah ça va vraiment temps. Na bi ke umeli mais na za précité. Monika mangambango ba producteur ba souté. Ebi kat. Ngamu ka lo boko mo. Bino bozo luka te parce que soto bi fona tocha pena maboko na makambo to lukela mabiala toko saluer bongo Richard Salambi les géants garçons de Paris mobali bongo ya temeno yo swata na yo ko swata pena ko boka la yo ngana lo beloka bato ba ko sunga yo po disque no c'est réalisé Richard Salambi mobali ya Blanine Kofo loko donc géant bakangana quoi donc voilà est-ce que vraiment mabiala to lo banini est-ce que yo mokoto
bazo produire disque to Non, mais- comment tu te fais ça se fait disque non bazo réalisons comment Non, on a réalisé, pardon. Au moins, dans le studio, c'est vrai que je découpé Bali, ou je suis poids, je découpé na Embili Banzembo, soit parce que moi loco, pour l'amour à boulot, na relais ambon on a été, on a contribué on a na musala. Et comment on a ba jango, jango comment on a ya, comprendre, bah même artiste tout, aux hommes grand. Baosala bango tout bango ko baosala effort na bango quoi pona boulot la bango ki ndeliboso soko zeli mutu ayo produire yo ay kaskare le kufit kare le kufia ata masana ki mana baosala peka ye moko ata vena so ba mukulu bango moko kaka. Et pourquoi tout le banini crise à la production code de crise il y a ou soit méfiance il y a ba musicien to bino ba bizarre trop par rapport à ba producteur to rendement na bino par rapport il y a ba disque vendu et ça ça la mouké par rapport à la production la producteur abimisa qui et là on a ba moni technologie et bomi musique technologie hein bon musique ba rechargement ba YouTube ba nini ba pour moi préféré ba recharger na bango ba jeu ya kala ke ba disque so ba disque ezaka sauter bona nga na lo ba ngona donc technologie bobino ba bo constater fio wana effort ni to soit to lo ba sécurité nini so sécurisation nini bozui sécurité nini bozui par rapport il y a moi et loko wana bino yo mo bien le constater effort ni bo ça pour bo sécuriser mais effort tout ça nini effort les mondialisation les bongo ton a le colot le roi bango balingo tout musique na plateforme tout ça la ngwana pour ba jia ba disque yo ya koteka ba CD ezaka souté et comment faut so musique disque il faut télécharger. Vous comprenez? Ils ont un rythme pour le moment. On n'a pas le choix, frère. Donc, tout ça, voilà. Donc, un instant. Ma belle relation, ni basée dans ancien collègue à Maison Mère, à Ferré. Non, mais les relations sont bien. Ils sont des collègues, ils sont amis, ils font une longue date. Ils sont combattants. On était les combattants du Moyen-Orient. C'est nous qui a défendu quoi. Combattant au Moyen-Orient. Donc à la Maison Mère, les lots n'engagent comment. Alors banisa au rabais et Mati et Kitsi c'est au comment. Mais série na biso na série les lots et aux n'engagent monter. Pourquoi? Alors que pour les lots fallait aller la mois avance. Que n'engagent les lots. Il y a au moni tango balongwaka et ça la rappelle c'était ça la moins. Pourquoi bochango? Non mais pourquoi batune baloba que maison mère Serena Bisso na maison mère Lilo et rien à voir parce que Serena Bisso nous on était des combattants et le so mon bien c'est nous qui était venu intervenir rapidement on a bien une intervention rapide mais le so mon bien la lobby qui appelle ça vient na Antony ata la pena na la caméra pena novuma appelle ça vient na Antony mon conseil à Lobani. Grand peut-être. Bon, si on appelle ça conseil, on appelle ça conseil na TV. Voilà pourquoi pas exactement. Yo fayo kayo. Voilà ba vie. Bobengana nae. Venanga. Bobengana. Venanga. Bobengana. Mais venanga bobengana. Oh. C'est vieux. Na tunda ba la bobengana. Na tunda ba texto. Après ça ba venanga, c'est mon vieux. Sinon son avis na la télé. Combien de fois Serge Mabiala akutana na vie nae. Tant on vient à rapport on est à Tobumba il y a mon famille n'a pas de vinanga donc tout c'est mon vieux quoi voilà Serge Mabiala kumwa baninga novumba yo mozo mona mamango ninga s'est passé donc les dispatchers yo mozo mona kumwa baninga yo to zuye pénal improvise mais na bolingo ya batu tout na ko satisfaire banaki na ko satisfaire mon entier. Ne vraiment toujours comme ya baninga disque tout le belana ma disque combien de titres na disque titre on sort la 5 titres
générique na 4 chansons. Donc c'est pourquoi 5 titres? Pourquoi OK tene ba ndeko no musu basala ba faire basali ba des disques des chansons? Pourquoi yo comparable nga soso nga tanga ba kuma ba douter. Bon on a problème na faire bango ba collègue, parce que ba collègue, ba master. Mais la minute au son Serge Mabiala. Vous comprenez? Serge Mabiala apparemment on a tangi comme faire ndete choqué. Te choqué ngate kasi tout à l'heure nga tangi comme faire it. As a master. Mais au son Mabiala, tango son Mabiala, son mingi son Mabiala. Vous comprenez? Ko taba ndeko no c'est le pesa rasque de 18 ans ya oyemba na ye. Bango to ba ndeko. Te ya oyemba. Biala dans c'est le ye. Moi moi lignée. Bango tout ba collègue. Moi lignée ka ya pesa c'est le yo. Bango tout ba za ba collègue. Na psaki yo bisous tout ça la maison mère, c'est nous qui étaient venus intervenir rapidement. Donc on est les combattants. Donc quand la polémique tu baza frère. Polémique tu toujours solo. Baza bandeko. Toujours solo en étant ba grand garçon. Voilà. Ninge sala kaka faut solo la to yeba. Toujours luka ko yeba évolution ba bia la zo kini ninge zo évoluer. Tenga na mingi ngamugo na ba to ba pesa inspiration to mbana bango. On comprend. Donc voilà. Ouais, projet album, on a déjà le projet album to komi wapi, to salinini. Donc presque vraiment la souka. Sorti album mais à quand? C'est pour quand? To c'est lango quand? Sorti album maxi single plutôt. Obikarati et puis na pesna Kanté qui est Obima mais batiki na ngata. Babi musala ya mbango aussi mbarate. Naza pena Calmos mbango te. Là, ça va calmement quoi. Voilà. Ah ouais. Donc jusqu'à là tout le baquet. Date précise il y a. Non. Il y a album rien. Non. Donc Zara la carte studio. Yomogo zombie s'auto produire tout le bongo. Donc production ça Yomogo. Pour l'instant oui. Pour l'instant. Contacter puis batouté manager. Ozana bureau assise déjà na poto Vanessa ba staff to comment ba staff ba na bango ba staff ba ali ba Ozemono bazali ba Willy Misaka bazali ba Willy Likai bazali ba vina nga mera mafuta azali na ba Kangi Memba bazali ba Vena Molube bazali lazana ba to ebele ba Jomeri Kengekumbu bazali ni a Wanzambe ni a 3615 staff izabena mobile donc blague était mais makambango ne comment moi famille qui perd ouais ndeka olobi mwana tolo bage neti moi constat to moni na poto difficulté vraiment ezana ba musicien o batikala na poto to mona na kaya kaluji ko ki poto te tolo bango neti mwa bongo azongi na maison na BCBG 4x4 tolo ba onde timwa bongo na maison na BCBG tolo ba onde timwa bongo to peso tolo ba te to eza makoma concerné ngata za mo observation to moni to za na monde na musique donc c'est-à-dire que Kalouj en obeta awa mais kenet ke fois kota azongela ka mais tolo ba pe mabiala net spirit to moni la yo moi difficulté on a réaliser album moi ba difficulté on zo connaître les lots tolo ba mabiala peso a moni peke 6000 on te facilité ça non pas son moi maison mère et ça non bien facile pour la ne balwa l'avenir mtabi yango nzambe o ya lelo za biso mais ya lobi za nzambe na ko décider te ningo wana mais ngai na za mona mobali na ninga vraiment na kine liboso na zonga simate ko na yo so mona ke Kalouj azongi masima quoi kombo yo tanga bakumba bat point ouais na tanga kombo te na solo baka mo réalité na betolo lisolo ya muto azongi tout à l'heure yim to tanga kombo ya Kalouj na tongi kombo te na zolo belo réalité oyo zo pesa information do peso juste ka information oyo yo peut-être oyeba kité azonga ki BCBG peut-être yo yeba ki ngote pour informer yo donc ça veut dire que to tuni netike koto moi ko réaliser moi album chacun mutu na mutu azotala ndenge azomemela vie na ye d'accord voilà donc nga zanga quoi do sadi nga nakina liboso na ataki nga zonga simate chers internautes donc lelo pena to zaki pena ngambu ya kozala na Serge Mabiala donc Serge Mabiala to koloba nini vocal nini na liboso oyo moko fanda pena boelo bake ebeta ona mutu so lelo vani o resonango et ça là comme moi ba chair de poule matanga na kolela kitinga na motema o
ebimi ebele ebongwani ekomi makila wana ekoluka liwa ya mwana motororo wana ekoluka liwa Erike Kenzo wana ekoluka liwa ya Jomeri Kenge Kumbu wana ekoluka mama wana ekoluka liwa ya Balagra Kacha Pichuki pa chanji kolomba na chibasu oh chanti revient oh très bête matarié elle va bien voir aussi la thé les aussi la thé sentiments aussi la thé bien là tout le bas c'est comme belle sanini tilelo tout le balili yo da pena à l'impérium va des émis c'est ça qui que c'est mené ou bien tout le monde tous va cours à correspondance n'a pas tout à l'heure tous va cours ça dit va vivre bazoyemba ozola vivre na kikoso ozo ka pena kino yoko ba vie ezaka faut ko yemba trop ko liaka avec c'était ba mafuta ba nini faut entretenir voix quoi. C'est tout. Ça je m'appelle Balakini Bazola Nayo. Pesa Mabiala. Pesa pena information où ils ont concerné Kaka Serge Mabiala. Tous information Nayo. Mabiala osala nini. Mabiala komi wapi na studio. Mabiala répétera wapi. Mabiala sobe ba monaye ba ozoye wapi. Pesa biso information bala. Bala on nati Bazola Nayo quoi. Ngai na toujours na studio. Nena toloba na studio. Na studio na sala maxi single. On presque na suka oh lingo soutenir Mabiala on est là quoi à part ça tu beta chaque dimanche na masananga Emilia et pas Djonga quoi donc on est là tout travailler na biso voilà Serge Mabiala na présence ya yemoko Rémi voix Majo Merike Kekumu Bibishi Balomba la géante babi la femme en catalogue Magi Kilolo Babicho Umba Mabiala sakana na biso na micro comme ça biso to clôturer boka pena batuna yo sakana zwatano pena sakana na biso comme ça to clôturer la suka yango pena to pression pifo zwam pifo ne keser loba zwam pifo to pression pifo ah ouais tokende kibokila elongo na ba mes amis likonga na ngai ekitisa makako mingi tolotolo na ngai ekwisaka pakasa sami mikobi angana tikeli bango bakabola basabote ngai ye lichochokolo nobe bapimi elubu ya motambo na ye bapakola makila na bibundeli na bango po balobaka bango nde bale grand chasseur Patrick oh Patrick Massini, le grand journaliste. Joli Bolebe Mbote. Napesi Freddy Mputu. Bambote trop. Napesi pe bandeko oyo bana kini. Venanga Perondo Mbasi, Metro Matumona, Daro Picasso, la vie Moukubel. Vraiment, j'ai pas trop à dire. Osez mono. Kangi Ambemba. Vena Molube, Andireke. Poisson Mobola. Nabo Sanité. Yann Mfumu Nabao. Balobito pesa maman fidèle ba diplôme et mariage. Tel que. Bébé Mbimba, Maman Taïra, Kéliane et Farel. Mbote Priscilla, ma fille aînée. Mbote Ana Kaili. On a vraiment la quoi. Ça va toujours vrai quoi. Minga Olobezate. Congo direct officiel. Bataillon la Kini. Bataillon la Poto. Monde entier. Bataillon la numérique. Congo direct officiel. Ah ouais. Babi sita mikolo ya ngona quoi. Oyo salake. So ngoyo ka news ya Mabiala. Ba news ya artiste Rabino na Congo direct officiel. Oh Maître Paye Kenge Kumbu mbote na yango wana ya Jomeri Kenge Kumbu Patrick Massidi des grands journalistes. Ah ouais, Congo direct officiel. Bataillon la Poto, bataillon la Kini.
Nengezaliko. Mesdames et messieurs, nous sommes vraiment à la fin de cette émission et c'était na bolingo na bino nde vraiment na amour ya musala oto za rango po na bino nde tozinde wona bino artiste na bino oyo bolingaka Serge Mabela kumu ya baninga yeyo apese bino information nyonso lobi oyo kokai kozala. Donc to kompena na suka émission na biso là je tiens vraiment à saluer ma maman Adrienne Mpemba et papa Nsalambi. Donc na pesi bino mbote pesi bino bozali et na pesi bongo mbote na Nisem Stebagol Kumbu na pesi bongo sumbote na Andron Solo Maître Pai Kinga Kumbu kubosana te to bosani Maître Pai Jomerique Kumbu Messieurs les maires to pesi mbote pesi ozali to pesi mbote place au Vandi Pena, na noblesse na yo, na bourgeoisie place aux Ali. Et je tiens vraiment à saluer tout le babongo. Congo direct Pena yango ne makambo ko raté makambo et rata jamais. Bolandara bongo Congo direct bientôt. La Numérica TV Numérica TV vous allez brancher au monde va play au monde poto au monde makambo ndenge nene kendelaka en vous m'a dispatché ka makambo sans yo biso to zate sans yo di bavana di Jomerique Kokumbu mbote na yo Alain Salambi Maître Goudros Junior Botas na Belgique to pesio mbote passe aux Ali et bonne soirée à bino bon tout le baboit tout ceux qui a donc bonsoir. Arnold Fuma.